Bonjour, Bana Catalogue Plus. C'est Jean-Claude Assoumani Jet Li, le dernier apôtre Nengo Misana Bobengangai. Lelo Nazali Sousounabino, Bana Mokili Mobimba, Paris, Londres, Genève, les États-Unis tout entière, le Canada. Naye Sous pas Nabino pour nos sola Nabino, pourquoi pas Bana Congo, Bana Afrique, Nyonso Oyo, Bozwami na Mokili Bonandarabiso. Naye pas Nabino, pour tout ça la Nabino et Longo, analyse Moko. Tout ça derrière toile, la réalité Mozo Lika, Oyo ça la passe. Mais avant de côté na maman Likambo, nako s'excuser nanu, na kombo ya Zaiko, pour n'endengue concert à Londres wana erataki, bana Londres boza na Kimia. Je pense que semaine où tozali ko banda, jeudi, ya Josara bozala na bino elungo, pona sepelisa bino, akokisa justement pour honorer contrat nae. Azali wana déjà pour na bino, bokitisa mitema. Tu dis qu'à travers l'œuvre humaine, l'imperfection est raté, mais beaucoup qui s'amité moi. Et ça événement 28 ans après, n'a dit que bateau nyoso, bazoa qui occasion à posomba babillet, justement il comme occasion pour la bango, bosomba babillet, bosangana, pour honorer nyokalongo azali moko, il y a des musiciens nene na mboka na biso Congo. Boya est belé parce que Vimba ezali, Mama Siski ezali, Badansa Kitoko ezali, Oezo Zelabino. Bola ta Kitoko, parce que Zaiko ezali, moko ya patrimoine national. En tout cas, pour se sensibiliser les sous pour être jeudi wana, la fête ezala totale. La main noire, Fali Poupa. Fali Alekabouye, main noire. Fali Azongabouye, main noire. Ou alone. Où allons-nous? Tokomi wapi? Et pourquoi main noire et sengeli zalakaka Fali Poupa? Derrière la toile, bateau balandi, to biso nyoso tolandi, to kikulu tunabiso Félix Wazekwa, kokota na piste wana ya koloba que il y a une main noire. Mais kolanda maloba, ndenga zo formuler na lolenga zo kende nango. Tous comprendre que Azo s'attaquer na Fali Poupa. Lelo batu nyonso oyo balingaka émission na biso to sala à travers les réseaux. Ba warrior nyonso o bazana mokili mobimba. Na lingi to fanda to mekana ko analyser. Est-ce que échec oyo ezo rodé zinga ya concert ya Félix Wazekwa. Fali Poupa na kati. Ndema solo to solo na bino lelo. Toma na masolo na biso. Kulutu na biso Félix Wazekwa avant à se produire na stade de martyr. Na mona yeko sala interview moko à travers chaîne moko à place et puis à travers les réseaux. Koloba ete ndenge na osala stade na yebike na otondi sate. Mais na obéta. Donc, ayeba qui déjà la faiblesse na ye. Artiste koloba bongo entre guillemets, vous comprenez un peu. À sala qui peut pouvoir pour ça à travers stade de martyr na ye, mon kile monaki. Kulutu Félix Wazekwa, ça fait des années. C'est vrai qu'il a eu le temps. Il y a qu'on marqué peu musique na biso na niveau na ye. Depuis Moutalibo Malia Kanafulu, Kilo Lelo, Tilelo, na langage courante. Album Nini, il y a Félix Wazekwa et Sali Lisusu, succès. Tomoniye Kobimisa ba single. Tomoniye Kosala ba collaboration na ba musicien na biso ya mboka. Et le Nini Sali succès. Tomoniye le côté. Alors, vous allez dernièrement pour ne parler que il y a les récents. Tout le monde a Kulutu Félix Wazekwa na Fabrigas. Je crois que la musique a un kaka yé Fabrigas bana quartier ba Fabrigas na bana quartier ya Kulutu na biso Félix Wazekwa na quelques Congolais au barama amoureux
ya musique oyo balandelaka yango na profondeur mais bamélomane oyo bazelaka musique à travers babafe na banganda na baboîte basavoura musique wana te. Toti komona très récemment kulutu na biso Félix Wazekwa na Koffi Olomide bamélomane boza na résultat bino moko boyebi eloko nini eleka à travers collaboration ya bato wana mibale tomona résultat moko fameux te. Mais aujourd'hui une fois de plus Fally Ipupa est accusé que atie lisusu main noire na kati ya makambo ya Félix Wazekwa. Est-ce que Fally aza eloko mosusu akosala te ana tenté ya kocontrôler carrière na ye aza na tenté ya kolandela baconcert ya minene oyo ezozela ye donc tant oyo Fally azodisposer ezaka mpona kolandela musique abaninga esimba te. Pourquoi bozosala badémarche ya lolenge wana mpona koluka kodestabiliser artiste? Pourquoi? Collaboration ya minene mibale euti kosalema et apporter fruit mon côté derrière biloko wana directement au annoncé sali ya minene ndenge wana eloko nini ozalaki kozela à travers annonce wana osala plein po banani baya kolanda nini? Musique na biso base nango ezalaka Kisasa. Musique na biso base nango eza Kisasa. Soki artiste abimisi tube na Kisasa et que tube wana est accroché, c'est à ce moment-là que la communauté congolaise se retrouvant de partout. Se retrouvant partout dans le monde. Bango pe ba tchaka makanisi na bango, misu na bango. Justement derrière et le ça a succès à Kisasa. Aujourd'hui, ça va faire plus de 15 ans que nous avons compétitivité la musique na biso. Nous avons compétitivité. Mais derrière, qui vient na yo? Derrière, kolala na yo, il faut que vous Fally Ipupa. Pourquoi? Est-ce que Fally Ipupa pendant la compétition? Tu Fally Ipupa pendant la pétition aux à la présent? Non. Non. Pourquoi vous voulez accuser à tort Moutou Oyo, non pour commencer, na stade de martyr na yo. Abimisa, Bash Mobimba. Protège pelouse wana. Appelle ça yo gratuitement. Pour musique, il y a Congo justement et qui est Beniboso. Après cela, le corps est qui est ambitieux, au moins que non. Et c'est que les Zala n'a collaboré les sous mala montena lekio yo. N'a pas de clash pourquoi? Et le corps a des grosses sangai justement. Mpifo ya rosala et l'eau oyo nga naza na pour ça. Mais pour nous, c'est la mauvaise démarche. Et ça, c'est là madame Mouté oyo emprunté. On annonçait Adidas Arena. Après l'autre là, bien sûr. Mais l'autre là, azana dit la stratégie na ye. Azana lolenge ya kumbeli nzela na ye. Obandi vente ya babillet na yo. Okanisi réalité oyo esalemi na Kisasa et vous allez appeler ndenge wana na poto. Non. Non. Kulu tunauza misono wa mwasima. Est-ce que yebi que na ngoma oyo bino bozali kosala moins succès na Kisasa koza bana oyo lelo bazosala fierté ya Fally na poto bazalaki na bana mike parce que bato oyo bazolanda musique ya Fally makasi na poto
Je pense que c'est des... de 10 ans à 25 ans. Bana bandeko na biso oyo baza na poto. C'est vrai que au-delà de 25 ans, batu oyo baza na ba génération mususu oyo baza ba mourir la musique et belé ba joie ba position koza ba oyo baza ba warrior malgré kokola na bango balandi justement bonne musique. Mais sans koza pato ba koki ko bunda. Sans koza pato oyo ba ko tikela mutu nzela te. Eza bana bandeko na biso oyo baza kokola lelo na poto. Tango fali pupa azalaki koyebisa bino. Eza temps ya ba collaboration, ba échange culturel. Majorité ya bato boboyaki yango. Boboyaki yango. Bozomona lelo ndenge zo rattraper bino. Tango fali pupa yebisaki bino qu'il serait mieux qu'on chante en français. Pourquoi? Parce que bana oyo bazana poto fali asamona ki na lisu ya musika. Qu'il y a une génération où ils ont là, où ils vont défendre là, ils ont bana na biso autoboti na poto. Bon, qui réalité ou non? Et vous voyez comment l'élo est comme pour rattraper bino. Pourquoi je dis cela? Adidas et Félix Oisé quoi, tu as dit qu'ils ont vu. Mais il y a une réalité oyo akoki kokende en dehors na moté. Oh, mutu nyonso ayebi. Babiye ezotekama te. Babiye ezotekama te. Babiye ezotekama te. Siko kulutu azangi moyen ya kosolola na public na ye justement parce que azana likambo koyebisa sa public wana te. Non, si je comprendre la réalité, je vais vous dire que Olympia. Ils sont là parce que JB, Wera, Kofi Olomide, ils ont raflé dans la salle où on a mis. Mais il se fait que Nathan Wana, le roi Kouloutou a s'accroché avec elle justement la presse locale, il y a tant de Américains qui ont saisir, mitema, il y a la mélomane, il y a poto. D'ailleurs, je dis merci à Djoka Kabengele parce que à un moment il y a des journalistes Nathan Wana a salaki makasi parce pour que on s'accroche pour culture nabiso et kende liboso. Imprégné avec force. Nakati, il y a jet set, il y a des musiciens congolais à l'époque. Parce qu'à l'époque, ils avaient qui JB Piana, Kofi Olomide, Papa Wemba et King Kester et Menea et d'ailleurs au Kotiso dans Makasi. Musique n'a eu ça la bien sûr. Mais appuyé à un journaliste congolais, et ça l'a peu que, va accepter. Et là, au moment où ça là, où les affaires a fallu pour pâter, au cas pour maintenir notoriété na yoté. Fali n'a rien à voir dedans. Fali n'a rien à voir dedans. Les leçons qu'il fallait à incontestable, indétrônable, indétournable, c'est parce qu'il avait une vision. Et la vision est que il fallait qu'il y ait des collaborations, des échanges culturels. Il fallait justement qu'il y ait métissage, il y a musique. Il fallait justement migrer vers un horizon musical. Et c'est ce qu'il a fait.
Et c'est cela qui fait la force de Fally. N'ayabite tant au fond d'accord, vous vous entourez de qui? Maintenant, il y a bazalaka. Pemeni na bino pour la côté Sabino lobby. Si vous avez le lobby na bino comme na ba kokoson. Et vous voulez vous attaquer à Fally. Pourquoi? Qu'est-ce que Fally a à voir derrière? La réalité, nous sommes les cas tout autour, il y a concert Wana. Qu'est-ce que Fally a à voir? Tout à l'heure, Fally m'a sali batum suba sur la visa te. Si vous le lopez comme sou que Fally n'a l'ingité que batum suba ba billet na yo. Fally azali mukolo ya arena. Azali mukolo ya arena te. On comprend entre guillemets que Kouloutou va s'attaquer dans l'angle de Fally Ipupa. Et c'est ce qui n'est pas bien. C'est ce qui n'est pas bien. À titre de rappel, aux aliments pour la Kouloutou Oyo, Fally Ipupa a respecté Mingi. Mais plus analyste Oyo, to Fally Nzinga, il y a Fally, Tony Lelo, ba mélomane ya musique, ba meka ko comprendre que démarche nabino, to démarche oyo, ou emboîter le pas, et ça démarche ya kito côté. Oyebi, Kouloutou osa considéré parmi les musiciens congolais oyo mitou na bango isalaka. Le preuve en eux, to benga kayo, mokuwa, bongo. Et ça tombe beaucoup de pesara mingi. Où est passée cette logique, cette façon de voir les choses? Qui nous court à bongo et qui est wapi? Est-ce que pour Adidas Arena et Tonda, et c'est que nous court à bongo tout tchangoda ou quelque part? Je ne pense pas. Fally a autour à 40 000 places. Dans Paris La Défense. Concert, il y a 8 000 places. Moi, débordement, tu as 9 000. Qu'est-ce qu'il a à voir derrière ces concerts-là? Qu'est-ce qu'il a à voir derrière ces concerts-là? Parce que les lots, ceux qui ont arrivé, que ça là, plein à Salouana, ils ont fierté à Congo. Ils ont fierté à Congo. Soit courage, mon colo, yébi ça va mélomane na yo, qui va bien na yo des autres kamate. Processus oyo n'est pas kéné. Parce que quand tu as le rebours, les acquis déjà lancés. Vente à billet et c'est banda. Si quoi, le quoi là-bas, vente, ils ont qui est malin monté, mine de mal au quoi bissoté. Nous pouvons comprendre que Mikolo Zoya Liboso va canceller justement le concert naïe. Et alors, Fally Ipupa, mais noir Nikolo Makam. Pour quel intérêt? Intérêt aux Nini. Intérêt aux Nini. Oh, Fally Ipupa enfant d'arabe, Abelissa, concert naïe. Intérêt aux Eza Nini. Ce qu'on t'a quitté, c'est tout à fait logique. Nakisa sa awa. Ce qui te le dit, meka pour réfléchir. Au courant, il y a année où tout comme na année où tu koleka. Il y a 2023. Cultura Pays et petit combien de concerts il y a Mbongo que Chico Pena Bouyekoti plein. Bien qu'il dit sous. Prestation de la souka na Chetemba. Viens au salam maman na mpiaka. Autant dit ça Chetemba te. Et nous
nyonso wana communauté congolaise oyo efandi na libanda baza na bavideo. Réseau social ça que vitesse moko boye eza vraiment remarquable. Lelo bakosaka lisusu eloko te. Lelo je ne pense pas que soki bazwi ata na somida na bar oyo ya matete na commune na yo na limite ko otondisa somida na limite dato tikana ko maquiller ba échec na biso. Je pense qu'il est temps botelema mutu na mutu atala ba faiblesse na ye atala esika nini atelemi po ayela ndenge nini akobongisa kotelema na ye atala ndenge nini akwei po ayela ndenge nini akobongisa kotelema na ye. Parce que toi se voiler face te bana mokili mobimba oyo boolanda nga ku Félix wazekwa na Kisasa aza ya kulala ezalaka facile te bana poto bayaka concert lokola bana Kisasa te mwana poto po ya concert na yo ifasomba elamba na ye ya cher il faut abilisa mbongo justement pour la after après le concert et elamba na ye ya cher wana akolata yango justement pour akende kolanda répertoire nini. C'est aussi une question oyo ntango ozalaki kopréparer concert wana efalaki bomituna au plus nini tozomema batruc nini tozomema derrière ces concerts, derrière cette rencontre. Bomituni ba question wana nyonso te et bolingi bozwa échec na bino bolatisa ngo Fally Ipupa. Ah bon non tofanda wana te tokokanga minoko na biso te po totala bobebisaka image ya mwana mboka oyo azomema drapeau ya Congo au-delà des frontières avec fierté na élégance. Et puis pour nous tous ceux qui ont un l'autre là, il y a un problème tel. Et ça musique à Congo. Mais quel est le Kenya? À côté de qu'on soutenir, à côté de développer la femme naïe, ben il faut qu'on soutenir yo. Oh biso ba warrior tolingi, eza que kimia na ngambu ya papu na biso ezala. Na opesa ndakisa moko Fally Ipupa avant Covid concert ya munene na poto tomona ba combattant ko luka ko déstabiliser concert wana na lolenge oyo biso nyonso totala. Ce qu'on même moi les araki nani mémoire ezalaki nani non mwana mobali ya solo eza oyo ayebaka kozwa risque ozwi risque ya koannonce date na yo luka sikoyo oyeba lolenge nini okosala justement pour que la fête soit au rendez-vous. Eza te koluka ko attaquer mwana mobali ya batu nde bokanisi na ngambo culture pays vu que makambo na bino okende liboso non déjà à l'interne bozana na ba problème on totali biso nyonso à travers le réseau. Combien de batu bazo réclamer ba musicien combien culture pays vie bazo réclamer o biso nyonso totalaki bazwaka balare na bango te bamakambo ebele oyo biso na éducation papa na biso apesaka biso tokolobela yango awa te me bobanda nanu po akoarrange oyo eza epa na bino
au lieu de chercher à me prendre la tête, tout ça les binonines. Tout ça comprendre bino que il faut que bomba libanga kaka na mbuma o etela qui est fali ipupa. Mais libanga ngo ko luka ndenge ni na obamba ngo. Ezati ke kubamba kuninga libanga na lisu. Non. Bulu ka ndenge ni obamba libanga ngo. En tout cas pour chiter Bandelomane nyonso ya musique, ce qu'il y a à retenir à travers mon adresse, c'est que babillet eza côté kamate. Babillet eza côté kamate, bana poto bazo somba na bango babillet ya concert wana te. Et puis bana poto soki bazo somba na bango babillet ya concert wana te, c'est pourquoi parce que bazo bituna bango ya koyoka musique ni. Ce qui est vrai, fallait pour amener tellement musique na bar moko vraiment ya likolo. Oh lelo, ce qu'on s'est préparé bien té, au tien pas na poto keba. Dans le émission précédente, lelo pour opérer ta musique na poto, il faut qu'il y a na album, il fanda, il yokani. En pleine prestation, communion ezala entre yo na ba fan na yo. Parce que ba mélomane ya musique ya lelo eza o ya lolité. Lelo batu balingi à travers prestation ba mona batu en ébullition. Bazoyemba. Fête ezala totale. Tu vois tout la ba concert monsieur Nekit. Et comme maintenant que non, ti à travers des interviews, after concert, on leader na biso, apekisaki biso, apekisaki ba fan ne ba yemba. Parce que mon leader apekisi ba fan ba yemba. Ba résultat justement il y avait une préparation wana. Avant ya kuchali baya lelo, il faut kanisa. Parce que muto ozana ye à faire. C'est un bulldozer. Mouto Bozanae à faire, c'est un bulldozer. Dans l'émission précédente, notre Oloba, Mokitani a fallu Poupa, en tout cas, ce qui a Sabotama Rose, elle a 5 ans. Elle a 5 ans. Musique et c'est qui Nicolo. Elle fallu Poupa, ça va 5 la bille au fond de la mise. Boboya qui au fond de la mise. Et aujourd'hui, la faute n'est pas à Fali. Aujourd'hui, la faute n'est pas à Fali. Tant que Bino Bozalaki Kolala, il y a Zalaki à sa fungoli misu. Azalaki à sa fungoli misu. Koulou Tosali appelle justement les musiciens Oyo, les fans de Poto, à travers les musiciens qui sont ici. Ata moko te asala album mobe na poto yokani ata nzembo moko na poto yokani oyo pe bazalaki awa ata moko te asali nzembo yokani ye moko leader ana na nzembo te na espace à 15 ans oyo oyo esali succès ezati siko qu'est-ce que fallait pour pas avoir derrière cette réalité. Bon revoir tir Nabino. Bon revoir tir Nabino. Parce que quand la mine était, peut-être pour annoncer Bino que concert Waneza annulé. Pourquoi? Parce que Batoiso somba babillete. Batoiso somba babillete. Et je pense que la faute n'est pas à Fali. Faute est à Fali. Fali azaka en actualité. D'autres comme on a un mariage à Bédachour. Azo qui le bêta na Goma. Formule 7 ezako Betama. Après les 2 arènes, on a annoncé qu'atteindre le seuil à disque d'or. Mais comment voulez-vous que ma reine ait fallu la solde out salimati? Comment voulez-vous? Pourquoi? C'est parce qu'il était prévoyant.
Bon prévoyez qui est le côté pour l'avenir. Et les lots, bon lingi bo soit échec nabino, bon la tisango bato mususu. Non. Biso bana ya fali poupa. À chaque fois bino bo bando telema. Pour la oloba makambo oyo biso to moni que et ko déstabiliser star na biso, to et déstabiliser pour tout des histoires qui dérangent en fait. To banda o telema. Très poliment quand on est na fandi awa. To loba parce que tu y a quand même quelques réalités ils ont lié la musique na biso. Tant ba flora qui bino misu que cesser d'être local. To immigrer vers l'horizon mususu. Tout ça là ba échange bobo yaki. Et aujourd'hui ils ont foutu à Fali Poupa. Et puis pour terminer dans le vélo au Mogo, Fali main noire, Azamora Mobali. Bino pe Mozabana Mibali. Entre guillemets, si réellement c'est la main noire, où est Fali la Nicolas musique. Mais qu'est-ce qui manque? Bino pe, boté les mains, bossé la Kimobali na Bino, bossa la paix, bossa pe main noire Nicolas musique à Fali. Mais il y a une justice. Oh, tout est à échapper à la réalité. C'est la justice de Dieu. Toi, tu comprends la hâte. Lobby, Fali na Macron, Fali boye. Lobby na mon chef de l'État na Macron. Oh, disque de Macron, boye. Ils ont dit qu'on a des chances. Yami Balé à moi s'est prononcé. Abeta nyonso barena oyozoya bino moko boyebi biso to tito do to linga ko to discuter te botala bino moko na ba plateforme nyonso ya ba salle ya ba vente ba billets ya barena wana pour comprendre ce qui se passe et puis tout ce annoncé sous le 21 juillet tout ça sous l'arena mosusu. Vive le roi, vive Aigle, sans yo musique na biso, mais elle là déjà. Mais aussi longtemps que Fali Poupa restera en vie, musique na biso et qu'on déméré. Bah oh, en termes de la démarche ya malamu, bah on s'est démarqué pe na badulenge na bango. On a tous se voilé vraiment ba fasting. Je pense que le loba na poto, bah on s'est la démarqué Watanabe. Je pense que le loba na poto, bah on s'est la démarqué Watanabe. Bah on s'est la démarqué Watanabe. Bah tu vas continuer comme un logo, bango wana. Ce qui justement va t'embrouiller bien. Fali Poupa en a tenté. Il y a un beaucoup de couleurs logo moko na moko entre bino le message na kokosa na kamboana. Fali Poupa azaka na temps. Il y a kosala que musique na biso. Ezala valablement représenté au-delà des frontières. Lelo na ke lo batote, je pense que na soukia na mokolo ya lelo. Na saluer bato nyonso bola nanga de par le monde. Na banina David Impérial Aigle, Chana Moseka, na Bosanité Jimmy Lafleur, Jean-Pierre Mwamba, Niki Kaniki, Dadi Kaniki, Sarah Malila, Master Nangai, Dadi Vambi Nanila Fort, JRF Daniel, ya Ornella Moussa, Mamana Lindsay Naël, ici quand vous allez, vous comprendre que le cabal Nyoso contre Fali Poupa, zéro tigène. Vous savez le nom de mon côté, c'est tout ça. Jet Li Abima Pambate, Jet Li a coupé sa pembe. Si vous avez pembe na bango, on a dit que Dieu nous gagne si vous allez vous avez là.
vient dans peu boulot dans Canada ce que vous allez au CPLA bana Paris tout le vieux langa Ahmed Liloko pour se sensibiliser tous à 3 arénas et c'est la biso Bordeaux Lyon Italie bana Goma fallait pour pazoya kuna ko sepeli sabino avant que justement ko sepeli sabana poto na suki boy pona mukolo lelo donc tout ça merci na ko katate sans pour autant remercier maman Nana Boulunga papa Edi Badiata Douglas Picture ya Nana Bola yo yebine na binga wale kinangai. Je pense que pour aujourd'hui, ciao, je finis.